Bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya oyo azali mokonzi kati na bomoi na biso. Oyo aza kosala te ngai na yo bien-aimé tozwa susu pema na mokolo na lelo. Yango tolobi tika te kombo na ye ezwa lokumu na nyonso. Bandeko ya solo na ye ko talisa bino lisusu oyo ezali mokanda ya ba apôtre, ba acte ya ba apôtre basalaki tango Nkolo Yesu Masiya atikaki bango. Tobengi yango mokanda ya misala ya bantoma pe lisusu na kota na biso ya Lingala. Yango toyeko présenter bino yango lisusu oyo ezali deuxième partie. Première partie ese salamaki. Yo nano aussi kotala yango te. Tala yango toyoka yango po ezali audio. Ekozala malamu mpona esunga yo bien-aimé. Tozozwa temps mpenza ya kotanga Biblia te. Mais tango toza koyoka pe eza kosala malamu, eza kotonga biso bien-aimé. Makambo mosusu ozwa temps ya koyoka te pe ya kotanga yango te, okoprofite pe okoyoka yango pe ekosala malamu na bomoi na yo pe na libota na yo ndeko na ngai. Yango na mote na banda lisusu koyeba kotangela yo to bino maloba oyo ya bomoi na kosenga na yo ndeko yo nano sabone te ekozala malamu pe osabone po te oyeba kozwa ba misala oyo nyonso tokoyeba kosala nsima pe ekomela yo. Pe soki ozotya ba j'aime ekosala pe malamu mpona kolakisa te mosala eza kosalama pe boza kosepela na yango. Yango topamboli bino bandeko na biso bozala makasi ntango nyonso boyika mpiko na bitumbo tozala nango na mokolo na mokolo. Merci pe wana tobandi lecture na biso epai tosukaki tokomata mwa moke likolo mpona tosala mwa rappel ya liwa ya Etienne oyo azalaki moko ya basali na ntango wana pe oyo azalaki martyr ya liboso oyo babomaki. Ndeko ya liboso toloba oyo abimaki martyr oyo mpona na mosala na Nkolo Yesu Masiya. Tobandi botangi na biso sikoyo. Merci. Tobandi na acte 7 verset nango 54. Wana tolobi liwa ya Etienne. Tango bato ya likita monene bayoki maloba yango batomboki pe basiliki mingi na Etienne. Kasi ye atondi na Molimo Mosantu atali na likolo pe amoni nkembo ya Nzambe. Amoni pe Yesu atelemi na esika ya lokumu penepene ya Nzambe. Bongo alobi, boyoka. Namoni likolo efungwami pe mwana ya moto atelemi na esika ya lokumu penepene ya Nzambe. Bango nyonso bakangi matoi, bagangi makasi pe baye kowelela ye. Babimisi ye na vi pe babandi kobamba ye mabanga. Batemwe bapesaki banzambala na bango na elenge mobali moko kombo na ye Saul po akengela yango. Awa bazalaki kobamba ye mabanga, Etienne abondeli boye, Nkolo Yesu yamba molimo na ngai. Akwei na mabolongono pe agangi makasi. Nkolo limbisa bango lisumu oyo. Awa alobi bongo akati motema. Saul pe andimaki ete baboma Etienne. Saul oyo toyebi na kombo ya Paul oyo akokoma Paul. Tala misala ndenge ebandaki na nzela ya Paul. Alleluya. Kasi Nzambe aza telema malamu koyeba kosala ya minene kati na Paul na nzela na Nkolo Yesu Masiya. Alleluya. Chapitre 8. Sous-titre Saul anyokoli bato ya Eklesia. Kaka na mokolo yango babandi konyokola bato ya Eklesia na Jerusalem makasi penza. Bandimi nyonso bapanzani bipai ya region ya Judea pe ya Samari.
Bobele bantoma bato batikalaki na Jérusalem. Bato ya mitema malamu bakundi Etienne pe basaleli ye matanga monene. Nzokande Saul abandaki kotia molende mpona koboma eklesia. Azalaki kokende ndako na ndako mpona kokanga bandimi ya mibali na ya basi pe kotia bango na boloko. Sous-titre: Philippe asakoli sango malamu na Samarie. Bongo bandeko oyo bapanzalaki babandi kosakola sango malamu na mboka mobimba. Philippe akei na ville ya Samarie. Philippe oyo azalaki moko pe ya basali ya Nzambe oyo batiaki lokola bandeko oyo bakoki kosunga mpona misala misusu apart koteya pe koyeba kolandela bandeko na bandako. Bango bazalaki kotala makambo etali social. Ye na kondo Etienne na bandeko mosusu. Elobi boye, Philippe akei na ville ya Samarie pe abandi kosakola sango ya Mesia. Bato nyonso bazalaki kotia matoi penza na maloba ya Philippe. Tango bazalaki koyoka pe komona makamusi oyo ye azalaki kosala. Pamba te milimo mingi ya mabe ezalaki kobima na bato ya maladi na koganga makasi. Bato mingi oyo bakufa makolo to maboko babikaki. Boye esengo monene ezalaki na ville wana. Bandakala moto moko azalaki kuna kombo na ye Simon. Ye amitiaki lokola moto moko ya monene. Azalaki kokamwisa bato ya Samarie na misala na ye ya kinganga kisi. Bato nyonso babandaki kondimela ye. Ezala bana to bamikolo. Bazalaki koloba moto oyo azali na nguya ya Nzambe. Oyo babengaka nguya ya sukisa. Bazalaki kondimela ye po bandakala azalaki kokamwisa bango na bikilakila na ye. Kasi tango Philippe aye kosakola sango malamu ya bokonzi ya Nzambe pe ya kombo ya Yesu Kristo, mibali na basi bandimi pe bazwi batismo. Ye moko pe Simon andimi, bongo azwi batismo. Azalaki tango nyonso penepene ya Philippe pe abandaki kokamwa mingi tango azalaki kobona makamusi ya ndenge na ndenge oyo ezalaki kosalama. Awa bantoma oyo bazalaki na Jerusalem bayoki ete bato ya Samarie bayambi maloba ya Nzambe batindeli bango Pierre na Yohane. Tango bango bakomi kuna babondeli Nzambe po bato ya Samarie bazwa Molimo Mosantu. Pamba te Molimo Mosantu akitelaki nanu ata moto moko na bango te. Bazwaki bobele batismo ya kombo ya nkolo Yesu. Bongo Pierre na Yohane batieli bango maboko pe bazwi Molimo Mosantu. Awa Simon amoni ete bazwi Molimo Mosantu tango Pierre na Yohane batielaki bango maboko, alaki bantoma mbongo. Alobi, bopesa ngai pe nguya oyo po soki natieli moto maboko azwa Molimo Mosantu. Kasi Pierre azongiseli ye, kende kokufa yo na mbongo na yo. Okanisi ete okoki kosomba likabo ya Nzambe na mbongo? Ozwi ata ndambo te na bomengo oyo Nzambe akabeli biso. Pamba te motema na yo ezali malamu te na miso ya Nzambe. Yango wana bongola makanisi na yo ya mabe pe bondela nkolo tango mosusu akoki kolimbisa makanisi oyo eyeli yo. Pamba te namoni ete motema na yo etonda na likunya pe okangama na masumu. Bongo Simon alobi na Pierre pe Yohane, bino bobondela nkolo mpo na ngai po makambo oyo bolobi ekwela ngai te.
awa basilisi koteya maloba ya nkolo bazongi na Jerusalem na nzela basakoli sango malamu na bamboka mingi ya Samari. Ndeko na ngai tolingi kosala muke résumé na passage oyo teuti kotanga. Tomoni ndenge babomi diacre Étienne oyo azali martyr ya liboso na mosala na Nzambe. Donc moto ya liboso babomaki pona kombo na Yesu Masiya. Kasi soki totali malamu tina suka lolenge abandaki kotalisa bango bolingo Nzambe ndenge abaki na kopona koko ya bakoko oyo tobengi Abraham ya bana na Nzambe peti ndenge Nzambe ayebaki kotambusa bana na ye na banzela nyonso koleka na désert pe koyeba kokoma esika basilaki kokoma. Etienne aye kotalisa bango lolenge makambo esengelaki kotambola wana Nzambe atindaki mwana na Yesu Masiya pote asila koyeba kosunga libota ya Nzambe. Kasi banguna bazangaka te bayebaki na koboma ye. Mais atalisi bango te moto bino bobomi ezali nguya na yende ekitaki pote misala oyo kokisama. Tolobi boye Etienne ayikaki mpiko tina suka. Malgré banguna bayaki batelemeli po abandaki komona na physique boye azomona penza bato wana intention bazana balingi penza koboma ye. Mais a se détourner te na mission oyo bapesaki ye. Abi akoteya sango malamu pe akendaki nango tina suka. Na suka tomoni ndenge asili kobelela pa na kolo Yesu Masiya. Abi kolo Yesu Masiya yamba molimo na ye. Pote ayebi ke mosala oyo asalaki en tout cas ekokisamaki. Ndeko na ngai biso pe tosengeli kotambola ndenge wana. Ata minyoko, ata situation nini toza contre na likambo po tosala pona kombo na Yesu Masiya. Ndeko na ngai tokende tina suka. Mosala na Nzambe eza ya ndambo te kendaka tina suka. Soki liwa, liwa. Soki esengo, esengo. Alléluia. Tobandi lisusu na oyo tomoni na chapitre 8 ya acte. Pe na epai tosukeli tomoni ete pene wana na kati nango na suka na bandeli balobi na biso te Saul oyo akomaki Paul na suka azalaki pe pembeni wana pe abandaki ko appuyer makambo wana ya mabe ndenge babomaki diacre Étienne. Kasi wana ezali mabongisi ya Nzambe tokotala yango tout au long lolenge nini Saul oyo to Saul ndenge achanzaki abongolaki motema pe akoma Paul akoma mosali monene ya nkolo Yesu Masiya. Mais tomonaki pe wana oyo ndeko oyo azalaki moto abakisi kasi tango amoni Etienne wana Etienne asa kufi tolobi tango amoni Philippe oyo pe azalaki diacre oyo baponamaki bango na Etienne pe na bandeko mosusu. Philippe batindi ye aye koteya sango malamu na Samari. Abandi pe mosala ya solo asali te oyo akutaki wana na kombo ya Simon. Azalaki ganga Nzambe te me kasi azalaki moto abakisi. Babanda kobenga aza na nguya makasi ya lokuta tala monguna bien ndenge asalaka. Akoya kokosa identité croyant que ye Yesu. Kasi aza Yesu te. Akosala pe ba miracle. Mais mo eloko muka muke kozanga ye kaka. Tala Simon awa andimaki ase camoufler akomi lokola meme nzoka ndaza lu monene. Mais andimi maloba oyo diacre Philippe alobaki. Mais nzoka nde kobata matango Pierre na Jean baye kosangana lisusu balandi Philippe na Samari ye Simon wana abimisi siko pa maseke na ye amoni makambo Pierre na Jean bazosala même na Philippe alobi est-ce que molimo mosantu wana oyo bino bozala ngo ngai na koyo kozwa ngo te puisque na Samari molimo mosantu nano ekitaki te. Esengelaki sikoyo Pierre na Jean baya bapesa basimba batu babondela pona bandeko po bazwa molimo santu.
ye alobi eske bokoki kopesa nga yango te na ndenge to napesa bino mbongo. Yango Pierre a compris normalement que non, c'est le démon qui est dans ce tome-là. Yango atelemelaki ye alabi longwa kuna okoki kozwa eloko likabo te biso tozala yango. Bien-aimé toyeba epai nini toza kobondela, epai nini tokosangana. Yebaka bien-aimé zalaka na esprit ya discernement. Bondela nzambe atalisa yo makambo eza ya discernement mpona koyeba nani aza kokamba bino to nani oyo oza kosangana na ye bien-aimé. Eza très important. Maloba oyo naza kotangela bino oyo Molimo Santo azosala te maloba ekota kati na yo bien-aimé eza kaka kokota ebima te. Yango na habite to bandaka kaka ta koteya mwa moke po epesa bana na nzambe mayele. Bana na nzambe batanga kaka bongo te bayoka kaka te me baloba te na sima na maloba oyo eza nde mateya ba message oyo Nkolo Yesu Masiya azoninga kopesa epai bana na ye. Alléluia. Donc esengeli na biso tozala mayele aba batali biso face ya Simon oyo azalaki moto moko ya mabe kasi abatamaki na bakisi na ye pe bayako bimise na poisa na nguya ya Nkolo Yesu Masiya. Alléluia. To continuer lecture na biso. Sous-titre Philippe na mosali ya mokonzi ya Éthiopie. Mokolo moko angelu ya Nkolo alobi na Philippe telema pe kende epai ya esobe ti okomona nzela oyo elongwa na Jérusalem pe ekende na Gaza. Landa nzela yango. Philippe atelemi pe akei. Akutani na moto moko ya mboka Éthiopie pe azalaki mobateli ya mbongo pe ya biloko nyonso ya mama mokonzi ya Éthiopie. Moto yango baboma ye mokongo. Ayaki na Jérusalem mpona kosambela pe azalaki kozonga na mboka na ye. Afandaki na charrette pe azalaki kotanga mokanda ya profete Isaya. Molimo Mosantu alobi na Philippe kende pe pusana penepene ya charrette wana. Philippe akei mbangu pe ayoki moto yango azali kotanga mokanda ya profete Isaya. Bongo atuni ye oyebi ntina ya makambo ozali kotanga? Ye azongisi ndenge nini nakoki koyeba yango soki moto alimboleli ngai te? Bongo alobi na Philippe amata na charrette pe afanda penepene na ye. Eteni ya mokanda ya Nzambe ye azalaki kotanga yango oyo. Azalaki kotangela bino yango. Akomaki lokola meme oyo balingi koboma. Lokola mwana meme oyo elelaka te tango bazali kolongola yango bapoile. Afungolaki ata monoko te. Basambwisaki ye pe bakatelaki ye etumbu ya liwa. Ata moto moko te akoki koloba sango ya bana na ye pamba te balongolaki ye na mokili. Moto wana ya Éthiopie atuni Philippe. Nabondeli yo yebisa ngai profete akoma makambo wana pona nani? Akoma pona ye moko to pona moto mosusu? Bongo Philippe abandi kolimbola maloba yango pe na ndenge wana ateye sango malamu ya Yesu. Awa bazalaki kaka kolanda nzela na bango, bakomi na esika moko ezalaki na mai pe moto wana alobi tala mai ya ongo oyo. Eloko nini ezali kopekisa ngai nazwa batismo sikoyo? Philippe alobi na ye soki ondimi na motema moko okoki kozwa batismo. Ye azongisi na ndimi ete Yesu Kristu azali mwana ya Nzambe. Bongo akangi charrette bakiti bango mibale na mai pe Philippe abatisi ye. Awa babimi na mai molimo ya Nkolo alimwisi Philippe. Moto wana Éthiopie amonaki ye lisusu te bongo asimbi nzela akei na esengo kasi Philippe
aye komonana na ville ya Azote pe akei kosakola sango malamu na bamboka nyonso ti tango akomaki na Césarée. Alléluia, bien-aimé, awa tomoni passage oyo eza kotalisa biso histoire oyo moko ya basali na Nzambe diacre Philippe ayebaki kokutana na mokonzi moko ya mboka Ethiopie abandaki kokende na Gaza, bien-aimé. Kasi na nzela na ye eloko esimbi penza motema awa moto yango ya mbongo abandaki kotanga passage ya mokanda ya Isaïe. Pe tango ndeko Philippe amoni ye alobi ozotanga nini? Alobi nazotanga ba Biblia ndenge sengeli nazotanga me makambo yango nazotanga naza ko comprendre yango te. E ndeko ya solo ezala makambo susu ndenge nazoloba naza kotangela bino yango me mingi pe bazali baza ko comprendre te. Yango avant kutu nakoma na passage oyo nayebi te eloko nini ebandi ngai na bandako pesa mwa explication muke. Sûrement c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, mission na ngai ezali ya koyeba koloba kaka kotanga mais nayebi te tango na bandi deuxième partie ya acte des apôtres puisque c'est na sali première partie mbala moko na bandi kaka koloba te na commenter ta mwa muke. Et naye kokutana pe na passage oyo ya acte car tant na bandi kotanga 2-3 minutes na moni yango. Donc acte 8 na passage nango kobanda 30 oyo tolobi te Philippe akei mbangu pe ayoki moto yango azali kotanga mokanda ya prophète Esaïa bongo atuni ye oyebi ntina ya makambo ozali kotanga. Ye azongisi ndenge nini nakoki koyeba yango soki moto alimboli ngai te. Bien-aimé, Saint-Esprit azo kotalisa ngati ya solo ezala bato baza na posa koyoka yango pe peut-être kolanda maloba oyo ngai naza koloba na nzela Molimo Santu. Kasi eza na bato pe baza ko comprendre na bango te azo koyoka mais aza ko comprendre te. Esengeli te ya solo tomeka kolimbola muke na nguya Molimo Santu na mwa muke oyo kaka ndenge Molimo Santu azo kotalisa po toyeba ko faire comprendre ndeko maloba oyo azali koyoka. Réponse yango oyo epesameli oyo ndeko oyo atangi maloba oyo ya Isaya ezo kotalisa ndenge bamemaki Yesu Masiya bazotasa elembo ya Yesu Masiya ndenge bamemi bakende boma ye lokola mwana meme abazaki bakokende boma. Alepesi bawalbi maloba nini makasi oyo nani akomaki yango ye kaka Isaya akomaki yango mpona ye moko ubi eza mpona moto mosusu. Mais diacre Philippe ayebisi ete ezali nde Yesu Masiya oyo wana oyoka baboma wana eza ye nde o esali epasi bien-aimé te andimi te ya solo azwa baptême. Yango wana bien-aimé eza malamu mingi tango oza koyoka zwa pe temps omeka kotangaka pe Biblia yango okomprendre olandaka pe omeka kososola mwa moke Molimo Santu asunga yo. To pe ya solo na mwa bacommentaire na biso eza kaka moke mais Molimo Santu akososolisa encore plus. Yango awa eza kotalisa te oyo oza koyoka tiaka yango en pratique luka ososola yango olingi oloba nini mpo otya na misala. Ndeko ayebaki te azotanga ayebaki te makambo yango eza kozala soki ndenge nini mais a partir ya kolimbolela ye makambo yango andimaki Nkolo Yesu Masiya. Susi na biso eza nini yo ondima maloba oyo Nkolo Yesu Masiya atikela biso oyo aza kolobela biso mpe na nzela Molimo Santu bien-aimé. Tango oza koyoka yango kokanga motema te bongola motema na yo. Soki oza makambo mabe tika mabe sala nde malamu bien-aimé. Liloba na Nzambe eza eloko mpona kosunga biso toyebi te ya solo na makasi na biso te Molimo Santu akosala po te malembe toyeba kopusana na oyo nyonso tozokokanisa malamu mpona biso mpona bafamile na biso mpe mpona bandeko mosusu. Alléluia. To continue na lombango oyo esi kozala botangi na biso. Chapitre 9. Sous-titre Nkolo Yesu abongoli Saul motema. Alléluia. Saul azalaki kaka kokanela bayekoli ya Nkolo pe
koluka nzela ya kosilisa bango. Akeye epai ya nganga nzambe monene pe asengi ye mikanda oyo akopesa na bandako ya lisanga ya vili ya Damas. Alingaki kokende kotala soki akokutala basi to mibale oyo bazali kolanda nzela ya Yesu po akanga bango pe amema bango na Jerusalem. Awa azalaki kokende na Damas kaka na tango akomi pene ya ville na mbala moko eloko lokola kake elongwe na likolo engengi pe ezipi ye. Akui na mabele pe ayoki mongongo moko elobi na ye, Saul, Saul, to Saul, Saul, pona nini ozali konyokola ngai? Ye atuni, mokonzi yo nani? Pe mongongo yango ezongisi, nazali Yesu oyo yo ozali konyokola. Kasi telema kota na ville pe kuna moto moko akoyebisa yo makambo osengeli kosala. Bato oyo bazalaki kotambola na ye batelemi, mayele ya koloba ezalaki te. Bayokaki mongongo kasi bamoni moto te. Saul atelemi pe afungoli miso kasi akokaki komona te. Basimbi ye na liboko pona komema ye na Damas. Kuna asalaki mikolo misato, azalaki komona te, kolia te pe komela te. Moyokeli moko azalaki na Damas kombo na ye Anania. Kolo abimelaki ye lokola na ndoto pe abengi ye, Anania. Ye azongisi, Kolo ngai oyo. Kolo alobi na ye, telema kende na ndako ya Juda oyo ezali na balabala oyo bengaka etengama te. Pe luka moto moko ya Tars kombo na ye Saul. Azali kosambela pe amonaki lokola na ndoto moto moko kombo na ye Anania. Abimelaki ye, akotaki na ndako pe atielaki ye maboko po amona lisusu. Anania azongisi, Nkolo, bato mingi balobelaki ngai makambo ya moto wana. Bayebisaki ngai mabe nyonso ye asalaki bato na yo na Jerusalem. Ayaki awa po bakonzi ya banganga nzambe bapesaki ye bokonzi ya kokanga bato nyonso oyo basakolaka ete bazali bato na yo. Kasi Nkolo alobi na ye, kende kaka, ngai moko na si naponi ye po asalela ngai. Akozala mosakoli na ngai epai ya bikolo mosusu na bakonzi na bango pe epai ya bato ya Israel. Ngai moko nakolakisa ye ndenge asengeli komona mpasi mpo na kombo na ngai. Bongo Anania akei akoti na ndako yango, atieli Saul maboko pe alobi na Saul, ndeko na ngai, Nkolo Yesu oyo abimelaki yo na nzela atindi ngai po obanda komona lisusu pe otonda na Molimo Santu. Na mbala moko biloko lokola poso ya mbisi elongwe na miso ya Saul. Bongo abandi komona lisusu, atelemi pe azwi batismo. Tango alei esili, nzoto na ye ezongi makasi. Alléluia. Bien-aimé, ya solo tosili komona sur passage oyo. Awa toloba nini na mukuse toloba boye te ya solo Paul oyo azalaki persécuteur, moto abandaki koboma ya solo bandimi na Nkolo. Ya solo tala Nzambe na biso asalaka na ndenge na tango na ye pe lokola. Wana na kati na nzela ya Damas mpona kende koluka koboma lisusu bandimi ya Nkolo Yesu Masiya. Yesu Masiya avisitaki ye, asilaki koyeba kokwesa ye na nzela wana mwinda penza makasi, éclairage makasi, balobi na biso eningisaki ye pe akweyaki na punda na ye pe ya solo wana asilaki koyeba komona susu te kolia te pendant 3 jours. Zambe ya solo na nzela na Nkolo Yesu Masiya atindaki ya solo mosali na ye moko na kombo na Anania pote akende koyeba kosunga ye Saul pote akoma oyo ya ye akoma mosali na ye. Anania asalaki mosala na ye akendaki komona Paul, komona Saul d'abord puisque kombo na ezalaki nano Saul, akendaki komona Saul
tanga moni ye be ache maboko abondeli mpo na ye pe azwi baptême. Alléluia. Azwi molimo santu kati na ye bien-aimé. Tala makambo Nzambe asalaka moto oyo ya mabe ya solo Nzambe akoki kobongola motema na ye eza possible. Yango biso foto bondelaka na bato bakosala biso mabe. Na place to finga to tonga. Bien-aimé bondela mpo na ndeko wana oyo aza kolukilo mabe ntango nyonso. Yo salaka apart na yo Nzambe pa koyeba kobatela yo bien-aimé. To bondelaka mpo na bato bakosala biso mabe. Po tomonaki Saul abomi bato bana Nzambe abomi bango koboma. Atalaki ndenge baza koboma Etienne. Oh Nzambe na lola aza malamu. Bien-aimé toyeba kobondela mpo na bandimi na bayini na biso. Nzambe akoyeba kozwa oyo esili kozala responsabilité esengeli mpo na bango pe mpo na biso. Alléluia, alléluia, alléluia. To continuer lecture na biso. Sous-titre Saul asakoli na Damas. Saul afandaki mwa mikolo na bayekoli oyo bazalaki na Damas. Kaka na ntango wana abandi kosakola na bandako ya lisanga ete Yesu azali mwana ya Nzambe. Bato nyonso oyo bayokaki ye bakamwe pe babandi komituna moto oyo toyokaki ezali ete. Na Jérusalem azalaki konyokola bato oyo basakolaka ete Yesu azali nkolo na bango. Aye awa mpo na kokanga bandimi pe komema bango epai ya bakonzi ya banganga Nzambe. Boye te. Kasi Saul azalaki kaka koteya na molende nyonso pe kolakisa ete Yesu azali Mesia. Boye bayuda ya Damas bazangaki maloba ya kozongisa. Na nsima ya mwa mikolo bayuda bayokani mpo na kobomisa Saul. Kasi ye aye koyeba yango. Butu moi bazalaki kokengela banzela oyo bato bakotelaka na ville mpo na koboma Saul. Bongo mokolo moko na butu bayekolu ya Saul bakamati ye batie ye na kitunga pe bakitisi ye na libanda na mir ya lopango monene ya ville. Saul akomi na Jérusalem. Tango Saul akomi na Jérusalem aluki nzela ya kosangana na bayekoli. Kasi bango nyonso bazalaki kobanga po bandimaki te ete ye akomi moyekoli ya Yesu. Bongo Barnabas akamati ye pe amemi ye epai ya bantoma. Alobeli bango ndenge Saul amonaki nkolo na nzela ya Damas pe ndenge nkolo asololaki na ye. Bongo ayebisi bango ndenge Saul asakolaki na molende na ville ya Damas na kombo ya Yesu. Banda tango wana Saul atikalaki na bango na Jérusalem. Kuna pe azalaki kosakola na molende te Yesu azali nkolo. Asosoli pe na bayuda oyo bautaki na bamboka ya bampaya pe atiani tembe na bango. Kasi bango bakomi koluka nzela ya kobomisa ye. Tango bandeko bayoki boye bamemi Saul na ville ya Césarée pe batindi ye na Tars. Bongo bato ya Eglezia bakomaki na kimia na Judea mobimba na Galilée pe na Samarie. Bazalaki kotosa nkolo na motema moko pe kozwa molende. Molimo Mosantu azalaki kosalisa bango po bakoma ebele. Alléluia. Bien-aimé tomoni awa lolenge Saul asilaki koyeba kondima Yesu Masiya lokola mokonzi pe mobikisi kati na ye. Wana na kozwa baptême abandaki mosala pe tomoni lolenge asilaki koyeba koteya na Damas. Bato bakamwe balabi moto oyo kaka ayaki mpona boma ya solo basali na Nzambe lelo akomi koteya. Oui bien-aimé Nzambe achanzaka bato. Nzambe aza prêt ya kochange yo bien-aimé. Yo oyo lelo za kondima lelo bankolo te. Kasi ya solo ozali na temps Nzambe akopesa temps. Esengeli ya solo ondimela maloba oyo po eza maloba na bomoi bien-aimé. Yango nde kosunga yo tango mikakatano matate koya kaka na nzela na maloba oyoki oza koyoka pe ozali kotanga ya solo tango okokanisa yango okoyeba kobongola motema. Kasi temps eza mokuse bien-aimé.
tango wana peut-être okoma te mpona yo eza malamu tango eza koyoka maloba oyo oyeba kotala bomoi na yo mpe bongo na motema bien-aimé tala Saul oyo azalaki moto mabe oyo azalaki elima ya balima abomisi basali na nzambe bana na nzambe kasi nzambe wana tellement bolingo eza tellement monene toyebi te ndenge tokoki kolimite yango tala makambo oyo kosala epai na Saul wana ye akomi kosalela ye mpe esengo kati na mitema na bato me ntango azongi epai ya bantoma bazalaki ebe bantoma bazalaki nde mwa mayele bazotala be eske moto abongami mpenza motema ya solo nzambe kaka nde ayebaka motema na moto ye nde azali capable ya koyeba kojuge me biso tosala oyo ezali batashe na biso moto soki aboni motema tokontinue kaka kobondela mpo na ye todutaka te me tokontinue kobondela kaka mpo na ye bien aime po ya solo nzambe nde akokisaka nyonso alleluya. Sous-titre Ene abiki. Alléluia. Pierre azalaki kotambola mboka mobimba. Mokolo moko akei kotala bato ya nkolo oyo bazalaki kofanda na Lida. Kuna amoni moto moko kombo na ye Ene. Alala na mbeto eleki mbula mwambe. Pamba te makolo na ye ezalaki na kokufa. Pierre alobi na ye Ene. Yesu Kristo abikisi yo telema pe bongisa mbeto na yo. Na mbala moko Ene atelemi bato nyonso ya Lida pe na bapembeni ya Sharon bamoni ye pe bandimeli nkolo Yesu Masiya. Sous-titre Dorcas azongi na bomoi. Moyekoli moko ya mwasi azalaki na ville ya Jope kombo na ye Tabita na monoko ya grec Dorcas. Elingi koloba mboloko. Tango nyonso azalaki kosala bato malamu pe kosalisa bato bakelela. Na mikolo wana azwi maladi pe akufi. Basukoli nzoto na ye pe batie yango na ndako moko likolo ya etage. Awa bayekoli bayoki ete Pierre azali na Lida oyo ezali penepene ya Jope. Batindeli ye bato mibale pe balobi tobondeli yo yaka noki epai na biso. Pierre akei noki nzela moko na bango. Awa akomi bamemi ye na ndako wana likolo ya etage. Basi nyonso oyo bakufela mibali bazalaki kolela penepene na ye. Balakisi Pierre ba chemise pe bilamba oyo Tabita azalaki kotonga. Pierre abimisi bato nyonso afukami pe asambeli. Abaluki epai ya ebembe pe alobi Tabita telema. Tabita afungoli miso pe awa amoni Pierre afandi na mbeto. Pierre asimbi ye na liboko pe atelemisi ye. Na nsima abengi bato ya nkolo na basi oyo bakufela mibali pe alakisi bango ete Tabita azongi na bomoi. Sango wana eye koyebana na Jope mobimba pe bato mingi bakomi kondima nkolo. Pierre atikalaki mikolo mingi na Jope na ndako ya moto moko azalaki kobongisa bamposo ya nyama kombo na ye Simon. Alléluia. Bien-aimé awa tomoni na passage oyo na kobanda likambo ya Ene oyo abikaki. Ene oyo azalaki moto oyo makolo ekufa. Makolo bande kotambola lisusu te kasi ba miracle na kombo na Yesu Masiya eza ko continue ko salama. Pierre ayebaki na koyeba ko bondela pona ye pe ya solo ndeko makolo na ye ezongaki nenge esengeli. Alléluia. Pe tomoni histoire ya Dorcas o azalaki mosale na Nzambe o azalaki vraiment mosale na Nzambe monene. Azalaki mwana mwasi abandaki kovanda na ville ya Jope ndenge tolobi te balobi te kombo na ye ezalaki Tabita me pe na grec babengaki ye Dorcas. Azalaki vraiment mosali monene abandaki kotala bandeko oyo bazanga biloko oyo tozobenga tobenga banani kombo ezokima oyo tobenga babola. Voilà, azotala babola aza kosunga babola bien aimé aza kosala mosala oyo esengelaki pe ayebaki
na koyeba kokufa. Alleluya. Kasi tala ya solo babengaki Pierre po ezalaki penepene ya musika te na moko ya bandai kovanda na Jope. Pierre azalaki pe pembeni wana asilaki koya esika ebembe ezalaki na kobondela. Pierre abondelaki ye Tabita alekaki na kolamuka. Pe ya solo lokumu na Nkolo Yesu Masiya ezali komona. Awa ezotala te Nzambe oyo bien aimé asalaki na tango ya Pierre aza kokontinue kosala pe na tango na biso. Bien aimé koyi kobondela pe ndeko oyo makambo ekufa, makambo elala ya solo, makambo nyonso elala, ba situation eza bloqué, kasi ya solo na libondeli okoyoko bakopesa ta yo moko bien aimé tango oza kobondela Nkolo akoyeba kosala na makambo na nyonso ebeba bakanga makambo oyo ozomona clair te ya solo ba point nyonso eza bloqué, kasi ya solo ezolakisa te makambo ya kokufa. Kasi na bolingo na Nzambe bien aimé tango oza kobondela Nkolo Yesu Masiya, Nkolo Yesu Masiya aza capable ya koyoka pe ya koyeba kopesa solution ya kodebloke situation ezali kopesa mobolo. Tala ndenge asili koyeba kolamusa Tabita oyo asali kofama. Kasi ya solo misala na ye pe esilaki komonisama. Po balebi na biso azalaki moto azali kosokipe plus na babola, akotonga bilamba pe na koyeba kopesa babola bien aimé, aba kosalela Nzambe ndenge nsengeli bien aimé. Yo pe sengeli ozala na elembo na yo oyo Nzambe Nkolo Yesu Masiya akokanisela yo. Toko bondela toloba Nzambe Nkolo Yesu Masiya tala ndeko makambo banda kosala pona babola, tala ndeko makambo banda kosala pona boye bien aimé ozala na référence pa na Yesu Masiya. Tango oza na référence eza plus facile mabonde na biso tango mosusu efo zwa pina ba mikolo ya mikolo, mais ekozwa peut-être tant moke kaka po te Nzambe mbala moko akomona référence na yo moto oyo aza moto na nga réellement abandaki kosala makambo ya malamu ebandaki kosepelisa ngai. Alléluia bien aimé. Tika te ozala moto wana oyo akosala volonté ya Nzambe. Chapitre 10. Misala ya bantoma. Chapitre 10. Sous-titre Pierre na Corneille. Na ville ya Césarée, moto moko azalaki kuna kombo na ye Corneille. Mokonzi ya bataillon ya basoda ya Rome oyo bengaka bataillon ya Italie. Moto yango azalaki moto malamu. Ye na bato na ye nyonso bazalaki kotosa Nzambe ya Bayuda. Azalaki kosalisa mingi Bayuda oyo bakelela pe kosambela Nzambe tango nyonso. Mokolo moko na ngonga ya misato ya pokwa amoni anjelu moko ya Nzambe abimeli ye. Anjelu akoti na ndako na ye pe alobi na ye Corneille. Ye ayoki somo tango amoni anjelu pe atuni ye likambo nini mokonzi. Anjelu azongiseli ye Nzambe andimi losambo na yo na lisalisi oyo opesaka na bato bakelela. Alingi kolakisa yo bolingo na ye. Yango wana tinda bato na Jope pe bengisa Simon oyo babengaka Pierre. Ye afandi na ndako ya moto moko abongisaka baposo ya nyama kombo na ye Simon. Ndako na ye ezali penepene ya ebale. Awa Anjelu akei, Corneille abengi bato mibale na kati ya basali na ye na basoda moko ya malamu na kati ya basoda oyo baumela epai na ye. Bongo ayebisi bango makambo nyonso oyo elekaki pe atindi bango na Jope. Na sima ya mokolo moko penepene ya midi, tango bango bazalaki na nzela pe balingi kokoma na Jope, Pierre amati likolo ya ndako mpona kosambela. Ayokaki nzala pe azalaki na posa ya kolia. Awa bazalaki kolambela ye bilei, amoni likolo efungwami pe eloko moko lokola elamba ya monene ezalaki kokita na se. Ezalaki lokola basimba yango na basonge nyonso minei. Na kati etondaki na banyama ya ndenge na ndenge. Oyo ezali makolo minei, banyoka pe bandeke. Mongongo moko elobi na ye, Pierre, telema, boma pe lia. Kasi Pierre azongisi, te nkolo. Nanu nalia eloko ya mbindo te to ya ekila.
mongongo yango elobi na ye lisusu eloko oyo nzambe akomisi peto koloba tete ezali muindo ezali mbindo. Makambo yango esalamaki mbala misato pe kaka na ntango wana eloko yango ezongi na likolo. Awa Pierre azalaki komituna mpo na ntina ya makambo oyo nzambe alakisaki ye. Bato ya Corneille atindaki baye. Bazalaki koluka ndako ya Simon pe bakomi na porte ya lopango. Babeleli pe batuni Simon oyo babengaka Pierre afanda kawa. Pierre azalaki kaka komituna mpo na makambo oyo nzambe alakisaki ye. Bongo Molimo Mosantu alobi na ye, bato misato bazali koluka yo. Kitanoki pe kende nzela moko na bango. Kotia tembe te po ezali ngai moto na tindi bango. Bongo Pierre akiti pe akei epai ya bato wana alobi na bango, ngai nazali moto oyo bozali koluka. Po na nini boye awa? Bango bazongisi, Corneille mokonzi ya basoda moto atindi biso. Ye azali moto ya bosembo pe asambelaka nzambe ya Bayuda. Bayuda nyonso balingaka ye. Anjelu moko ya nzambe ayebisi ye abengisa yo na ndako na ye po na koyoka maloba na yo. Pierre akotisi bango na ndako pe apesi bango esika ya kolala. Tongo etani atelemi pe akei nzela moko na bango. Bandeko mosusu ya Jope balandi ye. Na nsima ya mokolo moko Pierre akoti na Césarée. Corneille na bandeko na ye pe baninga na ye ya motema oyo ye abengisaki bazalaki kozela bango. Na ntango Pierre alingaki kokota na ndako, Corneille afukameli ye na botosi nyonso. Kasi Pierre atelemisi ye pe alobi, telema pamba te ngai pe nazali kaka moto. Azalaki kaka kosolola na ye tango akoti na ndako. Awa akuti bato ebele boye basangani alobi na bango, boyebi ete Moyuda akoki kozala esika moko te na mopaya to kokota na ndako na ye. Kasi Nzambe alakisi ngai natika koloba ete moto boye azali mbindo to nakoki kozala na ye te. Yango wana tango bobengaki ngai natiaki tembe te na ye. Nalingi nayeba ntina nini bobengisi ngai. Corneille azongisi, eleki mikolo misato penepene na ntango oyo na ngonga ya misato ya mpokwa nazalaki kosambela awa na ndako na ngai. Na mbala moko moto moko atelemi liboso na ngai alati bilamba ezali kongenga pe alobi na ngai, Corneille, Nzambe andimi losambo na yo pe azali kokanisa lisalisi oyo opesaka na bato bakelela. Bongo tinda bato na Jope pe bengisa Simon oyo babengaka Pierre. Ye afandi na ndako ya Simon oyo abongisaka bakapo ya nyama. Ndako wana ezali penepene ya ebale. Kaka na tango wana natindi bato epai na yo pe nasepeli lokola oye. Bongo sikoyo biso nyonso tozali liboso ya Nzambe po toyoka nyonso oyo Nkolo atindi oyebisa biso. Alléluia. Bien-aimé, ya solo tomoni awa makambo ndenge ezali kokende. Alléluia. Nzambe na nguya nyonso. Wana ya solo ndeko Pierre aye na ndako ya Corneille, bien-aimé, Nzambe atalisi ye lolenge esengeli akoma kuna. Wana tango azali kati na mabondeli amoni ya solo etene o Nzambe aza kotalisa ye signe banyama oyo esengeli te ya solo bana Israeli basila koyeba kolia banyama oyo ezali ya mbindo. Nzambe atalisi yango amoni abite Nzambe olobi na nga nalia na kolia yango te po ezali ya mabe. Kasi Nzambe alobi te oyo nga alobi te eza malamu yango nde koyeba kosalela yango nde koyeba kolia. Nzambe apesi mitindo. Alléluia. Pe ya solo na sima amonaki ya solo visite oyo Corneille oyo tolobi te azalaki mokonzi ya basoda kasi azalaki motema malamu bien-aimé kosalisa Bayuda kosalisa babola azalaki tango nyonso na makambo oyo ya koyeba kosunga bien-aimé. Très important kosunga bandeko.
wana babengaki Pierre akomaki na ndako ya Corneille pe Corneille alobi tala makambo namonaki ndenge Nzambe atalisi ngai ete ya solo ke naza moto boye moto malamu akotinda yo oya epai na ngai nakozela makambo olobi na ngai. Alleluya. Yango asili koyeba kozela babi lobela biso oyo nini Nzambe atalisi yo. Alleluya. Bien-aimé koloba te Nzambe aza tellement malamu oyo biso tozo ko déclarer ça peut-être mabe na sens oyo batalisi biso ete bandeko biso tocholaka bandeko biso to repusaka te eza plus bato wana nde tolobi te toke notala bango dans le sens pona toyeba koganye tozala na bango kaka ne te tu tokende kotala bango eza mpo toganye bango baya epai na Yesu Masiya. Bien-aimé, soki oza préparé te kokende ngulu te okende mbangu po elo yo benga mutu wana nda kobenga na nzela na ye po te yende aza makasi koleka yo. Zala makasi, zala mutu mabondeli bien-aimé, sala ba jeûne prière, siko lingo gagner amo moko eza na makasi. Sala jeûne prière bien-aimé, simande ko se décider tango kokende. Molimo na nkola koyebisa oui voilà, maintenant tu peux aller récupérer cette âme. Yo sang oza prêt au kei bien-aimé okokweya na libulu, faut faire attention. Yo kaka mongongo na Nzambe tanga pesio mitundo ko yoka yango eza na nzela na mabondeli pe jeûne et prière kolo nde okoyeba kolonga am oyo ezali penza na kobunga makasi. Nzamba pesi biso batu wana to utiliser yango po toyeba ko gagner ba âme bien-aimé. Boni bakenda epai batoyo ba eza na bakisi makasi croyant ba gagner bango e bango pe bakoma bato na bakisi. Yango wana bien-aimé tozalaka préparer tango nyonso appel en Nzambe toyebite à tout moment ekoyi koya kasi tango ba yebiso yango ko sala mbangu to kende te se préparer bongo kende. Pierre azalaki na kati na mabondeli azalaki na kobondela bi banai na kobondela pe amoni apparition wana bien-aimé zalaka na kobondela tango nyonso pona ko exécuter oyo eza ba ordre ya Nzambe. Nzambe alobaka d'une façon ou d'une autre eza te soka lobeli yo bote alabi na la kende mbangu te kokendaka ndenge wana te ngulu te zalaka na maîtrise ya bambuma na molimo oyo tobengi na Galate 5:22 faut kozala na yango mwana na Nzambe zala na yango bien-aimé zala na maîtrise de soi oyoki maloba na Nzambe zwa na osala étude comprendre nini message Nzambe alingi koloba na yo pe okei koluka koganye ba âme. Mission na biso ya koganye ba âme mais il faut tesengeli na biso tozala makasi po toyeba ko récupérer ba âme wana epai ya monguna. Pote munguna azape na force oyo esengeli biso esengeli tozala na makasi koleka ye po to récupérer oyo azali ya biso. Alléluia. To continuer na matangi na biso pona koyeba kosunga libota na Nzambe. Alléluia. Tolobi boye sous-titre Pierre a memeli bapaya sango ya Yesu. Bongo Pierre alobi ya solo sikoyo na moni ete Nzambe aponaka bilongi te kasi na ekolo nyonso moto oyo atosaka ye pe asalaka makambo ya malonga Nzambe andimaka ye. Nzambe atindaki maloba na ye na bato ya Israel ayebisaki bango sango malamu ya boboto na monoko ya Yesu Kristo ye nde moto azali mokonzi ya bato nyonso. Boyebi makambo oyo ekweyaki liboso na Galile pe elekaki na région mobimba ya Judea sima ya ntango Yohane mobatisi azalaki koteya pe kobatisa bato. Boyebi ndenge nini Nzambe atondisaki Yesu ya Nazareth na nguya Molimo Santu. Bipai nyonso azalaki koleka abandaki kosala bolamu pe kobikisa bato nyonso oyo bazali na bombu ya Zabolo. Pamba te Nzambe azalaki na ye. Biso tomonaki makambo nyonso oyo ye asalaki na mboka ya Bayuda pe na Jerusalem. Babomaki ye na ekulusu kasi na mikolo misato Nzambe aye kosekwisa ye pe apesi ye nguya ya komimonisa lisusu. Abimelaki bato nyonso te kasi bobele biso bato Nzambe aponaki po tosakola sango na ye. Tango sekwaki toliaki esika moko na ye apesaki biso
tindo toyebisa bato ya Israele te Nzambe apona ye pe atia ye zuzi po akata makambo ya bato nyonso. Ezala ya baoyo bazali na bomoi to baoyo bakufa. Ezali ye nde moto baprofeti nyonso bayebisaka ete moto nyonso oyo akondima ye akozwa bolimbisi ya masumu mpona ye. Alléluia, bien-aimé, awa tomoni lisusu ndenge Pierre asili koyeba kolimbolela biso likambo na Yesu Masiya nguya na ye salite ya solo liloba na Nzambe eza kotala kaka bato te ya oyo ya bango kaka ba Israélien kasi liloba Nzambe ezali koyeba kopusana ndenge mission epesameli biso bien-aimé na Matthieu 28 na 18 à 20 esengeli toyeba koyeba kotambwisa sango na Nkolo Yesu Masiya partout et pas nyonso yo kozala bien-aimé teya sango malamu teya kombo na Yesu Masiya salate ya solo elembo ya Nkolo Yesu Masiya ezala kati na yo bien-aimé na koteya sango malamu koyebisa bato ya solo babongo na mitema bandima Yesu Masiya lokola mokonzi pe mobikisi. Awa ya solo Pierre asili koyeba kolimbola ngo lisusu ete basi basakola bato ya kala balobi te Yesu Masiya yende zuzi pona baebanso yende mokonzi ya bakonzi yende azali oyo esengeli pote basumu na biso esila tango nyonso tokobondela na kombo na ye nde tokozwa libiki. Alléluia. Sous-titre Molimo Mosantu akiteli bato bazali bayuda te. Awa Pierre azalaki kaka koloba Molimo Mosantu akitela baoyo nyonso bazalaki koyoka maloba na ye. Bandimi ya ekolo ya bayuda oyo bayaki na Pierre bakamwe penza awa bamoni ete Nzambe akabeli pe bato ya bikolo mosusu Molimo Mosantu. Pamba te bayoki bango bazali koloba minoko mosusu pe kokumisa Nzambe. Bongo Pierre alobi nani akoki kopekisa bato oyo bazwa baptisme. Awa bango basi bazwi Molimo Mosantu lokola biso. Pe Pierre atindi babakisa bango na kombo babatisa bango na kombo ya Yesu Kristo. Bongo bato wana basengi Pierre afanda mwa mikolo esika moko na bango. Alléluia. Bien-aimé ndenge kaka toyebi koloba maloba na Nzambe esengeli esila koyeba kopusana. Awa bato bakamwaki ndenge nini bato mosusu basili kozwa susu Molimo Mosantu. Donc ezali kaka te mpona bana Israël mais ezali na bakitani pe ba oyo nyonso bakondimela kombo na Yesu Masiya bango pe baza na droit ya Molimo Mosantu. Alléluia. Chapitre 11, sous-titre na Jérusalem Pierre alimoli makambo elekaki. Bantoma na bandeko oyo bazalaki na région ya Judea bayokaki ete bato ya bikolo mosusu bayambaki maloba ya Nzambe. Tango Pierre azongi na Jérusalem, bandimi ya ekolo ya bayuda babandi kotia na tembe na ye, batuni ye. Pona nini okotaki na ndako ya bato bakata nzoto te, pe olei esika moko na bango? Bongo Pierre abandi kolimbolela bango maloba malamu makambo nyonso oyo elekaki. Alobi, nazalaki na Jope pe tango nazalaki kosambela Nzambe alakisi ngai eloko moko lokola elamba ya monene euti na likolo pe ekiti na se penepene na ngai. Ezalaki lokola basimba yango na basonge nyonso minei. Natali malamu na kati pe namoni banyama oyo ezali na makolo minei. Banyama ya zamba, banyoka pe bandeke. Kaka na tango wana nayoki mongongo moko elobi na ngai, Pierre, telema, boma pe lia. Kasi ngai nazongisi te Nkolo. Eloko ya mbindo to ya ekila nano ekota na monoko na ngai te. Bongo mongongo oyo ezalaki kouta na likolo elobi lisusu. Eloko oyo Nzambe akomisi peto koloba te ete ezali mbindo. Makambo yango esalamaki mbala misato pe biloko wana ezongi na likolo. Kaka na ngonga wana bato misato batelemi liboso na ya ndako epai nazalaki kofanda. Bautaki na Césarée baye koluka ngai.
Molimo alobi na ngai nakende na bango natia tembe te. Bandeko motoba oyo bazali awa bakendaki nzela moko na ngai na Césarée pe biso nyonso tokotaki na ndako ya Corneille. Ye ayebisi biso ndenge amonaki angelu ya Nzambe atelemi na ndako na ye pe alobi: tinda bato na Jope mpo na koluka Simon oyo babengaka Pierre. Akolobela yo maloba oyo ekobikisa yo na bato na yo nyonso. Awa nabandi koloba Molimo Mosantu akiteli bango kaka ndenge akitelaki biso na ebandeli. Bongo na ye kokanisa maloba oyo nkolo alobaki: Yohane abatisaki bato na mai, kasi bino bakobatisa bino na Molimo Mosantu. Boye tembe esili, likabo oyo Nzambe apesi bango ekokani penza na oyo apesaki biso. Pamba te bango pe bazali kondima nkolo Yesu Masiya ndenge moko na biso. Bongo ngai nazali nani mpo nameka kopekisa Nzambe? Awa bayoki makambo wana batiki kotia tembe, bapesi lokumu na Nzambe, balobi ya solo penza Nzambe alakisi pe na bato ya bikolo mosusu nzela ya kobongola mitema po bazwa bomoi ya seko. Alléluia. Bien-aimé ya solo awa omoni ezalaki discussion entre Pierre na bantoma mosusu ndenge nini balobi yo okota epai ya bato oyo bazali ya biso te, bato oyo bako salela makambo biso sengeli tosala te ya Nzambe, bango bazosala yango mpona nini? Pierre amekaki kotalisa bango makambo amonaki ndenge Nzambe atalisaki ye babiloko oyo bango na kati na bokoko na bango baliaka te, banyama ya mabe oyo ezali penza malamu te mpona bomoi na bango. Ya solo po Pierre aboyaki kondima kolia yango, kasi ya solo mongongo na Nzambe alobaki lia po te ngai nde munaza kotinda yango. Koloba boye te ya solo ba oyo batalisi te ezali banyama mabe, ezali bikolo mosusu to ba religion mosusu biso tolobaka te bango yaza biso te bandimela Yesu te bien-aimé. Tango so zwi mitindo na yo, mission na biso ezali ya kokende ko arracher ba ame wana. Si ya possibilité ya koyeba koteya bato wana, teya bien-aimé, teya bango Yesu Masiya. Molimo Santu akosala mosala na ye. Ba oyo baza soki quelque part bakoyoka maloba pe bakoya epa na Yesu. Pe toyeba ko minimiser bandeko mosusu te. Yeba bango baza bato ya nini? Bango baza bato ya nini te bien-aimé, toyebi te. Peut-être tamboli ya ndeko wana moko aza kati wana aza ya Nzambe. Azo sala makambo peut-être koleka yo, yo koyeba kochola ye, yo koloba mabe pona ye, yo oza ya Kristo mais nini oza kosala ezolakisa te oza ya Yesu Masiya bien-aimé. C'est ça le problème oyo esengeli to éviter. Bondelaka nde mpona bandeko, tika kochola, tika kofinga, bondela mpona bato wana baya soki kana eza ya malamu pa Yesu réellement za Yesu ya solo, okobondela nde mpona bato wana un jour batika nzela wana. Nzambe akotouche motema moko na moko pe komona bako changer mukolo yaka bako yebisa ndeko en tout cas na koya ko visiter un jour mukolo ya pesa ngata ko ya kotala ngata un jour okomona Molimo Santu koloba kende yango awa tokobeta susu sete tala batalisaki likambo wana tobengi na ndoto wana vision wana ezalaki 3 fois. Ezako talisa biso te bien-aimé, faut toujours confirmation ya likambo 3 fois, c'est-à-dire que balagisi ya liboso ya mibala ya misato te ya solo elbite réellement ya solo likambo wana eza solo. Chiffre 3 bien-aimé ezali chiffre ya résurrection, ezali chiffre ya confirmation. Esengela biso to confirmera makambo. Mbala moko te oloti ndoto ochango en exécution te tala makambo na moni te. Bien-aimé, zalaka la maîtrise de soi ndenge tolobi. Galates 5:22, c'est très important. Leka koyeba kotalisa Nzambe papa makambo ozotalisa ngai eza penza boye. Ba message toza kopesa bien-aimé, faut toyeba kososola yango. Otali Nzambe ya solo sengi otuni Nzambe. Omona pa ino Nzambe obate réellement kende lobala peuple na ngai pe ozupe maloba olekisi ba peuple ya Nzambe ayoka yango. Alléluia. C'est très important. To kritikaka bato te kasi Molimo Santu aosala nde mosala na ye. Mission ya nkolo ezali mpona biso banso to teya sango malamu partout
ba oyaye bazali partout dans le monde entier bien aimé toloba kaka kombo na Yesu Masiya bandima yango bandima ye lokola mokonzi pe mobikisi pe ya solo le reste molimo santu nde akosala mosala na ye. Alléluia. Chapitre 12. Oui, je crois bien. Oui, chapitre 12. Sous-titre Hérode a bomi Jacques pe a kangi Pierre. Alléluia. Excusez ngai na l'équipe moke. Tozana ouais, acte 11, oui, acte 11 na verset 19. Donc sous-titre Ecclesia ya Antioche ya Syrie. Tango minyokoli ebimaki likolo ya Etienne, bandimi mosusu bapanzanaki ti na Phénicie na esanga ya Chypre pe na Antioche. Kasi bazalaki kosakola sango ya Yesu kaka na Bayuda. Nzokande bandimi mosusu ya Chypre pe ya Cyrène tango bakomi na Antioche babandi koteya bato ya bikolo mosusu sango malamu ya nkolo Yesu Masiya. Nguya ya nkolo ezalaki na bango boye bato mingi bayaki kondima pe babandi kolanda nkolo. Bandeko ya Eklezia ya Jérusalem bayoki sango wana bongo batindi Barnabas na mboka Antioche. Tango akomi kuna amoni bolamu ya Nzambe epai na bango asepeli pe alendisi bango nyonso po basalela nkolo na motema moko. Barnabas azalaki moto malamu atondaki na molimo mosantu pe na bondimi. Boye bato mingi baye lisusu kosangana na nkolo. Na nsima Barnabas akei na Tars mpo na koluka Saul. Awa amoni ye amemi ye na Antioche. Bafandaki kuna mbula mobimba na kati ya Eklezia pe bazalaki koteya bato mingi penza. Ezali na Antioche nde bayekoli bazwaki kombo ba Kristo mbala ya liboso. Na tango wana baprofete balongwe na Jérusalem pe bakei na Antioche. Moko na kati na bango kombo na ye Akabus. Atelemi pe ayebisi na nguya ya molimo santu ete nzala makasi ekongala na mokili mobimba. Yango esalamaki tango Claude azalaki mokonzi monene ya Rome. Bayekoli bazwi mokano ete batinda lisalisi na bandeko ya rezo ya Judea moto na moto na ndenge ya makoki na ye. Bongo basali yango batindeli bambuta mutu ya Jérusalem makabo wana na maboko ya Barnabas pe Saul. Alléluia. Bien-aimé, awa tomoni ndenge Église ya liboso ye salamaki oye epai babandaki pe koyeba kobenga bato ndenge tobengaka bakristo bakretien ebandaki na mboka Antioche. Wana ezalaki ndeko ya biso Barnabas akendaki na mboka wana na mission pe ayebaki nayeba kosala te solo Église ya liboso esila koyeba kofungwama kuna na mboka Antioche pe ayebaki kokutana na Saul pe bazongaki esika moko na ye pe koyeba kokutana na bandeko mosusu. Bien-aimé, awa eloko eza motuya penza awa toyei koloba likambo oyo bayebisi biso te ezalaki na ndeko moko na kati na bosangani na bango ntango bakutanaki bango nyonso na Antioche wana ntango bakutanaki ezalaki na mosali moko atelemaki pe ayebaki na kosakola. Bien-aimé, asakolaki sango na ntina pasi oyo eyaki kokuta na Nzambe. Lobi te na ntango ya periode ya Claude ezalaki mokonzi ya Rome nzala moko ekoyeba koya. Donc nzala wana ekokoma pe ekosala badega. Bato bazwaki baprécaution. Bien-aimé,
pour na maloba oyo bayokaki yango. Pour dire que eloko moko eza sika na se na mokili oyo ezali te. Lelo oyo bien-aimé makambo ya nzala ezali koyeba kotalisa biso. Bazo koloba na biso makambo oyo pasi ezali koya bien-aimé ba serviteur de Dieu baza kopesa message. Yango bien-aimé yo kaka tango baza koloba makambo oyo baloba ngo tango ya Paul balobaki yango tango ya Saul tango ya Barnabas balobaki yango kala. Donc eza na ba premier siècle baloba déjà makambo oyo kokisama bien-aimé. Yango sengeli tozala mayele tango bazo koloba na biso to tcha ba provision matériel pe spirituel et sengeli to salela yango bien-aimé eza malamu eza vraiment malamu pona bomoi na biso ezokolakisa ke toza bana batosi pe lokola. Alléluia, alléluia. Chapitre 12, sous-titre Hérode abomi Jacques pe akangi Pierre. Na tango wana mokonzi Hérode abandi konyokola bandeko mosusu ya eklesia. Abomi Jacques ndeko ya Yohane na mbeli. Awa amoni ete yango esepelisi bayuda akangi pe Pierre. Makambo wana elekaki na tango ya feti ya koleka. Atie Pierre na boloko pe apesi ye na maboko ya basoda zomi na motoba to 16 soda po bakengelaka ye mine bato na ngonga na bango. Alingaki kosambisa ye liboso ya bato na sima ya feti. Tango Pierre azalaki na boloko, bato ya eklesia bazalaki kosambela Nzambe na molende nyonso mpo na ye. Sous-titre Angelu abimisi Pierre na boloko. Etikalaki mokolo moko po Hérode asambisa Pierre. Bongo na butu Pierre alali na kati ya basoda mibale. Bakangaki ye na minyololo mibale. Pe basoda mibale bazalaki kokengela liboso ya porti ya kasho. Na mbala moko angelu ya nkolo aye pe na mbala moko angelu ya nkolo aye pe kasho engengi na ndenge moko ya kokamwa. Angelu asimbi ye na mopanzi alamusi ye pe alobi telema noki. Bongo minyololo elongwe na maboko na ye. Na sima angelu alobi na ye kanga mokaba pe lata basandale na yo. Pierre asali bongo pe angelu abakisi lata kazaka na yo pe landa ngai. Pierre alandi angelu ti na libanda. Azalaki koyeba ete makambo oyo angelu azali kosala ezali ya solo. Akanisaki ete ezali ndoto. Baleki mokengeli ya liboso na ya mibale pe bakobi na porte ya bibende ya kobimela na ville. Porte wana efungwami yango moko. Babimi pe tango bazalaki kotambola na balabala na mbala moko angelu atiki Pierre. Bongo Pierre akomi komiyeba alobi sikoyo namoni ete ezali ya solo. Kolo atindaki angelu na ye pe abikisi ngai na maboko ya Hérode pe na mabe nyonso oyo bayuda balingaki kosala ngai. Awa amoni esika akomi akei na ndako ya Maria mama ya Yohane Marko. Bato mingi basanganaki wana pe bazalaki kosambela. Pierre abeti ndako pe mosali moko ya mwasi kombo na ye Hérode aye mpo na kofungola. Awa ayoki mongongo ya Pierre akei mbangu na esengo koyebisa bandeko ete Pierre azali libanda kasi abosani kofungola porte. Bango balobi na ye yo ozali na liboma kasi ye atie kaka molende pe alobi ezali ya solo penza. Bango balobi ezali angelu oyo abatelaka ye. Nzokande Pierre azalaki kaka kobeta ndako. Awa bafungoli porte bamoni ye pe bakamwe penza. Pierre asali elembo na liboko po bafanda nye pe alobeli bango ndenge nkolo abimisi ye na boloko. Alobi lisusu boyebisa makambo oyo na Jacques pe na bandeko nyonso. Na sima
abimi mpe akei epai mosusu. Tongo etani mobulu ebimi na kati ya basoda bakomi komituna epai Pierre akei. Herode atindi bato mpo na koluka ye kasi bazwi ye te. Asambisi basoda mpe apesi mitindo baboma bango. Na nsima Herode alongwe na region ya Judea mpe akei kofanda mwa mikolo na Césarée. Bien-aimé, tomoni lolenge makambo ezali kokende wana Pierre na kati na boloko. Oh bien-aimé, Nzambe oyo aza na bomoi. Ba oyo ya ye bazali kotuta mabondeli kuna epai baselaki kosangana ntango nyonso mpona Pierre koluka te Nzambe asala tombola loboko mpo te Pierre abima na kati na boloko. E tomoni baya kotalisa biso lolenge Nzambe atindi angelu na ye mpona ayokoki kolibere Pierre oyo akangamaki na minyololo bakangi ye batie basoda mibale pembeni mpe ya solo mokonzi Herode atindaki bato 16 basoldat bayebaka kokengela ye. Donc bazalaki divisé na 4 groupes. Donc groupe oyo ya 4 bazokengela ye, groupe oyo 4 mpe nsima baye mosusu mpe baye. Bien-aimé bapesaki etante mpe basplike biso prison yango ndenge ezalaki première partie basoda wana bazali opusani okutisu basoda mpe na suka nango oya komona ya solo kabamba ya solo porte ya mabende na kabamba kadena ekangami muta koleka ndenge nini bien-aimé. Mais kasi ndeko na biso Pierre azalaki makasi, azalaki na kimia nyonso, ayebaki ke Nzambe na ye akotika ete. Avandaki babi ke ange ayaki pe lumière surnaturelle ekotaki na kati. Présence ya Nkolo Yesu Masiya bien-aimé eyaki koyeba kosimba ye na simbi ye na mopanzi. Alobi na Pierre telema Pierre atelemaki na kimia nyonso pe alobi na ye lata ceinture na yo, alataki ceinture na ye pe abi lata susu sandal na yo pe kamata oyo esili kozala kazaka na yo tia na nzoto pe tokende. Yango babandaki kokende bien-aimé. Tolimbola moke oyo maloba rapidement tolobi te ya solo soki totali na mokanda na Ephésiens 6 bani na biso na 13 na 17 bien-aimé bazolakisa biso ba arme ba obibundeli ya biso ba chrétien sengi tozala na yango baemeki kopesa biso explication yango balobi na biso ya solo bien-aimé vérité yango ezotalisa ya solo ceinture oyo balobi na Pierre alata. Oh bien-aimé ya solo alobi na ete mosala na yo il faut kende nango kaka na vérité ndenge bandaki mpe sukisa mpo Nkolo Yesu Masiya aza vérité bien-aimé esengeli na biso tozala na kati na maloba wana mpe balobi na ye lata basandale na yo to bachaussure na yo alata bachaussure ezali esengo zele ya kozala na kati na évangile bien-aimé ntango toza koteya sango malamu tozalaka na esengo mpo toyebi te eza mosala oyo Yesu apesi biso eza oyo moto mokili apesi biso te eza nde Nkolo Yesu Masiya oyo tondimela lokola mokonzi mpe mobikisi ye nde moto apesi biso mosala wana esengeli na biso tozalaka na esengo wana ntango nyonso mpe atalisi lisusu ya solo oyo esili kozala kazaka asila kolata pour dire ke ya solo protection ezali kati na ndeko oyo azali kopesa maloba na Nzambe pai asili kozala oyo aza koevangelize partout bien-aimé yeba tozali sous protection ya Molimo Santu Nzambe akozala na yo po kazaka eza signe autorité pe lokola maloba na yo kobana kobimisa okopesa ngo avec autorité bato bakoyoka yo po te ya solo ozali protégé pe na nyonso na Nkolo Yesu Masiya. Alléluia. Bien-aimé wana Pierre abandaki koyeba kobima ti na suka bimaki ange balobi te asilaki kolimwa amonanaki lisusu te. C'est-à-dire que mission na ye esukaki wana pour l'instant. Contrairement à mission asalaki abai na kobimisa bango pe ateyaki bango ye na Jean bakende koyeba koteya na kati na etonga. Mais sikoyo alobi na bango kaka alobi na Pierre kende oza libere. Oza par exemple oza libre. Et yango ekokisamaki yango bien-aimé esengeli na biso toyebaka kososola maloba oyo ntango toza koyoka yango tolobi tokobanda kopesa mwa explication moke mpona koyeba kotalisa mpe bandeko mosusu bakocomprendre te bazwa quand même na nzela mwa moke epuis ntango bakoyeba kotanga lisusu malamu mpe Molimo Santu akoyeba kosunga asosolisa bango mpe na molai. Alleluya. Tokoloba kaka moke mpona to se comprendre epuis
tokotanga na passage oyo ya psaume bien-aimé, alléluia, zambo ya zamalamu, psaume 121 bien-aimé, na lingi totanga yango rapidement to loba yango pe na kanisa sosola nini oyo nzambe asali kati na Thomas Pierre na psaume 121 normalement ils ont 4 cartes yuko jamais et sengeli totanga yango rapidement mobimba na yango balobi na biso boye alléluia okolo na bikamwa zwa lokumu nazali kotala epai ya bangomba nani akoki kosalisa ngai bien-aimé toza komitungisa epai nini nani akoyeba kotia loboko na situation nga nasili kozala na yango na mikakatano nga nasili koyeba kozala na yango mokolo na mokolo nani yango akosimba bomoi na ngai akotia ngai loboko na bima na minyololo oyo na bapasi oyo alléluia moto asalisaka ngai ezali bobele yawe oyo asala likolo na se bien-aimé eza kaka na nzela na nkolo Yesu Masiya nzambe oyo ya solo azali kati na biso ye nde moto aza na pouvoir aza na nguya wana ya koyeba kobikisa bana na ye haleluya yawe akotika yo okweya te mobateli na yo alalaka pongi te ya solo mobateli ya Israel alimbaka te bien-aimé mobateli na biso alalaka te balobi miso na ye ekangamaka même pas ndenge osala so batie eloko na liso ndenge ekota na liso ningisi miso te ye aningisaka te etelema boye mpo na kotala mokili mpo na kobatela bana na ye kotala epai nini mabe koya mpo te ye atelema ayeba kobunda to atinda solo armée céleste na ye asala mosala alléluia ya solo tolobi mobateli ya Israel alembaka te alalaka pe pongi te yawe azali mobateli na yo azali penepene na yo po akengelaka yo moyi ekobeta yo te pe na butu sanza ekosala yo mabe ata moke te yawe akobatela yo na mabe nyonso akobatela bomoi na yo yawe akobatela kokende na yo pe kozonga na yo banda sikoyo tiseko bien-aimé tala promesse kitoko ya solo oyo ya solo na yebi ke pesamaki pa na Pierre na nenga nimelaki kolo Yesu Masiya ya solo kolo labite na kopesa yo misala pe na kozala no tango nyonso na kobatela yo titango azalaki na boloko azalaki na kondimati ya solo nzambe akosala oyo esengeli alléluia bien-aimé tala tikalaki mokolobe moko kasi nzambe atindi ya solo ange na ye aya kosala mosala esengeli ayeko ko libérer Paul ayeko libérer Pierre pardon Pierre azalaki libéré ndenge moko pe ndeko yo pe na situation oyo basi kozala na yango bakanga yo na prison moko songolo na se na mai na forêt moko soki wapi kasi yeba te bien-aimé bandeko na yo baza pembeni baza kobondela pe mpo na libération na yo yo moko pe ezalaka na attitude de prière place osili kozala epai osili kozala na prison songolo epai oza wapi spirituellement même physiquement ndeko na ngai ntango ozoyoka maloba oyo bondela lokola Pierre pe na kati na kimia nyonso abandaki kobondela lobi bakoyeba kosigner mokanda moko comme quoi oza muta kobima nzambe aza capable kotinda ange na yo ange na ye asala signature esengeli po te yobima na boloko wana osili kozala nango na mikakatano ozali kozala nango na baproblème na famille na yo bien-aimé problème na mwasi na yo na mobali na yo na batu na misala nzambe akosala bien-aimé po te ozala libéré po ozali ya ye alingi te moko te asila kosimba motu na yo asimba loboko na yo na ndenge ya mabe ndenge atelisi biso awa na psaume 121 bien-aimé tomoni promesse ya nzambe oyo asili koyeba kosala pe apesaki yango pepa ya apôtre Pierre tomoni yango alléluia yango tangu tozali kotala lisusu ti tango ange abimisaki ye eh bien ayebaki susu koyeba atali amonaki yango lokola ndoto mais ezalaki réalité bien-aimé makambo susu nzambe asalaka tomona yango lokola ndoto mais ntango tokosutukuma nzoka nde eza makambo oyo ya solo nzambe aza kosala wana ayebaki so eloko ya kosala te balobi te akendaki na ndako ya Marie oyo azali bongo mama ya Jacques ndeko Jacques bayebisi biso azali moko pe ya basali na nzambe na ntango wana bandaki kosangana alléluia wana bani kobeta porte be disciple ya Christ bazalaki tellement na kobanga wana na kati na nzambe baza kondima te omena yango akoya na ntango oyo bazalaki ta na idée te bien-aimé yango nzambe ntango asalaka moto moko te
ayebaka makambo yango. Yango tolobaka l'homme propose et Dieu dispose. Bino mo kanisa inote ndenge eza boye, mokolo yango komi ya suka, lobi ya nanimi te c'est sûr si bakoboma ye kaka te. Nzambe asalaka makambo na ndenge na ye. L'homme propose, Dieu dispose. Makanisi na biso pa eza kosuka ya Nzambe ezali kobanda. Bien-aimé totiaka yango na mutu. Tango nyonso toza koyeba kosala likambo toyeba ke liboso na biso za Nzambe, sima na biso za Nzambe, pe ya solo kolo Yesu Masiya akotika biso te. À tout moment, na ba difficulté nyonso tosi kozala na yango, ye akozala tango nyonso wana pona koyeba kosala kati na biso. Po tondimela ye bien-aimé. Tondimela mosusu te, kaka ye nde tondimela, et puis toza komona na misala lolenge azali kosala kati na bomoi na biso. Bien-aimé wana Thomas Pierre abandi ko beta porte, azako beta porte, azako beta porte. Bien-aimé, ezape signe ya insistance, bien-aimé, beta ka porte na yo, c'est-à-dire que kende na mabondeli, bondela ka bien-aimé, bondela ka ta situation ya te, bondela ka kaka zamba yebi. Continuez kaka na mabondeli, bazako tumisa yo, likambote, continuez kaka likamango ezako yate, oh bien-aimé ya solo, posa koyeba ko bota ezate, mais solo bondela kaka. Oh, mwana azoko mona na te problème ezate, bien-aimé, continue kana ko bondela. Ozangi mwasi, problème ezate, bondela kaka nzamba kopesa yo. Ozangi libala, nzamba kopesa yo. Ozongi mosala, nzambe ayebi situation na yo, bien-aimé. Balobi asonda kamitema na biso, ayebi posa na yo, akokokisa yango. Bandaka kobeta porte wana, betaka yango kaka. Pierre abandaki ko beta betiti ya solo brabi, mwasi moko na kombo na Rose. Azakaka ya solo servante ya pamba. Ayo ya pembeni ya porte, ayoki alobi te, na yoki mongongo ya Thomas Pierre. Ayako yebisa bandeko labi no, yango yo za liboma o nini. Tala ya solo kondima ya bana na Nzambe, bana na Nzambe kati na pasi mingi bazali kozala na kondima lisusu te. Wana ya solo ba disciple ya solo oyo ba mingi pe ba misusu bazala kela ba mona ki présence ya kolo Yesu Masiya. Kasi ya solo bazalaki susu na kondima te, batali balabi te, kanda ya Herode oyo asala ekipie, mais Nzambe asalaka makambo na ndenge na ye. Tango ya solo mama wana aza koyebisa bango, ma Rose akoyebisa bango te na yoki mongongo ya Thomas Pierre, mais bango bandimaki te, balobi te wana il faut zala ange eza ye te. Pour dire que ezali lokola moto moko ya kufa yende muta ya baluki siko ye yende muta ya koluba na place. Donc ezana ngo lisusu Pierre te. Alléluia, bien-aimé. Yango bazo kebisa biso, kolesi biso akoleso akebisi biso, alabi na biso awana mokanda ya alabi na biso na Matthieu 18:10. Alabi na biso il faut to yeba makamunini oyo esengeli puisque l'esprit oyo ya solo moto bolo ba o moto ya pamba weba ke ezana ba ange ba yeba kana ko garder bango na ndenge ke ya solo Nzambe aza kosala kati na bango. To pas ko minimiser bato, to minimiser bato moto pamba non, bien aimé. Et senge na biso te ba ko considérer la considération na bato nyonso parce que to yebite oyo Nzambe azosala kati na ye. To yebite oyo nani ya solo la ka na kati na mabondeli, bien aimé. Alléluia. Yango wana tango ba mona ki ndenge wana ba comprendre ya solo ba na kati na mitumisi ba bi oh makamuni no toza o mono yo. Kasi ezalaki Thomas Pierre, tango ya kofungola porte, bango nyonso mitema ekiti. Tala kondima ya bana oyo. Nzambe azotinda biso tozala kondima ya makasi. Oui, bazali quand na kubanga des fois pas. Mais bien aimé tango za kati na mabondeli. Longola ko za ba solo ba doute. Balabi doute ezali ennemi à prière, bien aimé. Longola ka yango doute ekotaki bango baza bakomi entre le monde oya biso normal na monde oyo tobenga monde spirituel ya Nzambe bazo kotala bi oh est-ce que réellement akufite tala eza ba représentant ba pasteur ba serviteur de Dieu à likolo baza ko kanisa maramusu de sengilité bongo ese alléluia bien-aimé yango faut tozala chaque fois na kondima la biso zala makasi koleka nyonso alléluia wana Thomas Pierre akotaki abida bongo zala kimia boyoka ngai makambo na kolobela bino atalisi bango lolenge Nzambe asali kati na ye atalisi bango ndenge monene ya Nzambe bien-aimé e balobi te porte wana ezalaki abibende makasi mais tango babimi eloko ebeti ngai bien-aimé tango babimi eseka soki tobebisi porte yango tobimi fo tikala kofungwama te mais te balobi na biso porte yango ndenge ezalaki ndenge mpe etikali kaka
koyeba te ke non mais ba pre eloko ezangi kaka biloko nyonso ezalaki wana bato nyonso bazalaki basoda wana bazalaki mais esali kaka différence ke bamoni kaka bachaîne na se mais moto oyo bakangai bachaîne nde amonani te nzambe epai ezali impossible bien aimé nzambe asalaka l'impossible puisque aza nzambe alléluia bien aimé tososola maloba na nzambe esengeli bien aimé yo oyo oza kaka na badoute des fois oza des fois gauche à droite zala na nzela soki olobi nzela na kristo landa nzela na kristo kokende mopanzi te sino te badoute ekekotela yo mpe okozala mpenza pose te eza malamu te alléluia yango na suki awa naboyi koyeba kosala commentaire molaye parceke ezalaki kaka lecture mais molimo santu atindi nga nakende nano na mwa commentaire moke yango nasali ndenge wana nayebi te nakozwa baavis na bino soki omoni ke eza ndenge wana te botielanga un peu de commentaire comme ça tokoyeba tokontinue ka ndenge kala kosala puisque mission ezali koyeba kosala bible totiango na ndenge lingala na ndenge audio toyokisaka bandeko lingala oyo ya biso lingala ya sika yango wana mais na bandeki kotanga molimo atalisi ngai ete nami kosala mpe commentaire mpe namoni na passage oyo nayebisaki bino wana molimo santu atalisi ngai ke ya solo esengi asala commentaire oyo ekomaki epai ya chef ya basoda wana égyptien oyo bandeki kotanga passage ezai oyo ya solo ndeko Philippe alobane makambo oza kotanga oza comprendre cela veut dire que eza na ndenge aza koloba boye molimo santu akotalisa maloba mosusu peut-être bandeko comprendre te faut oyoka peut-être 2-3 fois po ezala kwa bible otangi une fois 2 fois 3 fois ndenge mpe ba oyo tango oyoki ozwi tango mosusu oyoki tu ndambo ozongeli bien aimé oyoki lisusu je crois bien molimo santu abanda osala kati na yo abanda ososolisa yo ke maloba oyo tango oyoki elingi koloba boye mpo maloba na nzambe bien aimé eza maloba eza caché soki bafungoli yango te okoyeba mpenza te me na moke nayebi ke molimo santu akosala kati na yo bien aimé kozala moto ya molembu te ezala makasi zwaka ntango ya koyokaka ata baaudio yo mwa ata 30 minutes na mokolo oyoki su ata ndambo olobi nango ça dépend kaka ndenge disposition ya ntango na yo ozali mais zalaka plus ya koyoka yango totangaka ata bible moke toza koyedeka bandeko bazozwa ntango ya kotanga bible te yango toyebi ke soki totyango na audio eza moto akotya baécouteur na ye partout azali aza koyoka mpe eza kosala malamu alleluya bien aimé na suki awa mpona partie oyo eza deuxième partie ebe tokokontinue na troisième partie nzambe azala na bino mobateli na nyonso ezali ye mosungi ya bana ezali yo kotanga lisusu psaume 141 mpona kotala te nzambe aza oyo atikaka bana na ye te merci na bino nyonso oyo nani asabone te bien aimé osabone kozala malamu na esprit consolateur ya télévision mpe kobosana te kotya ba j'aime chaque fois eza mpe malamu kotala ke mosala toza kosala boza kosepela na yango merci en tout cas kimia na yesu masiya ezala na bino na kombo na bango basato abule papa mwana mpe mosungi molimo santu amen.